Bonjour, mbote, 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 mbote nabino, mbote nabino. Balingami ya bana Nzambe, bien aimé. Bozali bongo na 4 na chaîne nabino ya télévision bolingaka mingi Aziza Pembele TV. Aziza Pembele TV. Molingami, soki na nos abonnés, luka o s'abonner na 4 na chaîne nabino, okoma membre. Ezali gratuit, ezali ofele. O s'abonner kaka wana, o tie mosapi okomi membre. E ko bana facilité yo na ba vidéo to kabola ka bana ko komela yo facilement. Mais ezali gratuit ko futa le côté. E bana ko komela yo koma membre. Yebisa pe bande ko ba s'abonner ba koma ba membre. Pe ko aimer, ko commenter, c'est très important. Ezali ngai bongo molingami na bino. Le frère, prophète Pembele Aziza. Liboso na bino, Nzambe tata mokeli. Atinda kanga liboso na bino pona kosolola. Malako, masoro na bana Nzambe pe toli. Oye utaka pa nantina na ye. Pona ntina etali vaccin ya COVID-19. Bozako banga, bozako lenga. Landa malamu. Ezali boye. Bana Nzambe. Solution oyo eye. Pote Nzambe nde a inspiraki. Nzambe nde a pesaki connaissance. Na kokota musika te ya Julien Ngwa pina zanganga te na mazise te mais Nzambe atika kabana na yete ana connaissance yango ngai nazana minga ko yebisa bino te ezali boye oya linga na détail ezali na mateya oya lekaki wana na mateya wana okolanda na kati na chaîne na bino okolanda yango mais aw na ye na expliquer les sous ezali boye nkolo eloko nyos to sala ka sengili to bondela Nzambe ayaki na mabondeli na pesa bino 7 pisome papa, maman. Ozo mona moulayi na réseaux sociaux ça ba 2 heures ba 3 heures de temps pour na kotala makambo zanga tina mais pour no bonde la kaka suki 7 pisome oyo kozoyo kaka suki 15 minutes suki 20 minutes mokomo mona ngolo kola kilo alors que zabo moina yo pe ya bana na yo 7 pisome ngo zali nini parce que ba pisome bolo ba pisome ba chango na bible pamba te ezali nde mabondeli mingi babondela kango na banganga bakota kaka na ba magicien pe bakota pe babondela kango oyo bango babondela ngo bachaka kombo na bango ya mokonzi bango diabolo sala ile côté akopia kaka oyo Nzamba sala ezalaki pisome nini pisome 22 pisome 25 pisome 30 pisome 59 pisome 88 pisome 91 oyo kota Belgique babenga 91 na pisome 103 nyonso wana obondeli osengi ngolu na Nzambe na bitumbu tozoleka nango osengi ngolu na Nzambe a intervenir Nzamba kota likambo na yo ba microbe oyo bazolinga batira bato to ba poison hors d'état de nuire na nzoto na yote na libota na yote na bana na yote na yo mokote ezala mosika na yo bitumba nyonso bazo yangelo miango obondeli okobondela na ngonga oyo lingi soko bonde na tongo soko bonde na pourquoi problème ezate obondeli nasima ou appliquer solution oyo na ye koyebisa bino solution ozaki nini na memela ki bino boîte nini boîte oyo bato balandaki te bokolanda ngo susu boîte oyo zali boîte ya charbon yango combo nango nini charbon végétal super activé poudre instantanée noix de coco basali yango na noix de coco charbon ezali nini ezali lokola makala okabana na Nzambe basali yango na noix de coco etekamaka wapi etekamaka na esika oyo ba magasin oyo ezali magasin bio eteka biloko biologique unique makaka biloko bio na bio okomona ngo na kati ou soit okoki kokomanda ngo na Amazon na internet na Amazon obeti Google obeti Amazon ou bien na set discount ou bien ba magasin belé ezali obeti kaka kombo ngo so obeti ekobimela yo ezana moins cher eza cher te o iza 150 grammes mususu za ba 250 grammes ezali deux sortes ezali en poudre na granulé ngolo bani ya ba graine suka en poudre yate osombi ka granulé ba graine wana so okoti na mai eko se dissoudre osombi yango tango osombi yango okosomba susu oyo babengi miel mafuta ya nzoi miel pur nalobi miel pur biologique kosomba oyo ba Carrefour te ba cha minene ba komi 100% te et à mélanger miel pur okosomba ngo esika nini na magasin biologique oyo bateka magasin bio ba wenze musu ba marché mususu ba viticulteur bateka ba miel pur ou soit au commandant na Congo mais ke ba ke na Congo pe ba koma koteka ngo ba koma kosala ba mélange ba tie loko ba coquille ya nzoi po mona ngo ezala ba mélanger so que wuti to na mboka miel pur okosomba na magasin biologique même ta ba 10 € to nini osombi yango biloko mi ba le kaka wana
sika okosala nini okosala nini soko bondeli ni soko linga obondeli na yo na ba oyo déjà si bazwaki vaccin na ona bazwi vaccin te tozo salaka akire moko na bandeli na oyo si bazwaki vaccin ozwaki vaccin ozobanga banga ozolenga ozokomprendre te na oyo na nazwi vaccin te tozo salaka akire moko kobanga te po mingi bakoloba bongai te kobanga te soko so ozwaki vaccin osala na moment oyo lingi mais soki na nozwi vaccin te ndakisa lobby okokende kozwa vaccin na oyo lobby rendez-vous na yo ya lobby yo kobanda kiri lelo obandi kiri lelo na bandeli soki okende kozwa vaccin ozwi rendez-vous na yo vaccin okende kozwa lobby lelo yo bandi kiri soki pe oyo azwaki déjà vaccin okobanda kiri na moment oyo lingi olobi kende kobanda ngo lundi yo moko kiri yango kosala combien de fois 7 jours pas 7 fois mais 7 jours tokosala ngo 7 jours sika kosala nini soko okende kozwa vaccin lobi lelo obandi kiri yango okosala nini okokamata lutu kuyera supu lutu wa monene oju poudre yango otia yango na verre ya mai obaloli nano lete engin nano lete na tongo tango nano lete okamati omeli verre wana pe na pokwa okomela pe lutu moko olandi soki omelaka bakisi komela ngo mbala moko na bakisi te lekisa 2 heures de temps soki omelaka bakisi na bandeli soki omelaka bakisi olekisi 2 heures de temps omeli bakisi na yo alors miel okomela ngo pendeli ni soki olekisi 2 heures de temps na sima oyo komela miel okomela to mwa quantité oyo monike ekoki na yo na tongo wana pe na pokwa avant lala est-ce que olandi malamu bon soki aza mwana moke à partir ya 10 ans au mati 12 ans 13 ans 14 ans oko 15 ans oko pese cuillère à café cuillère ya mukie ya monene te soki aza mwana oyo na se 8 ans 9 ans ko pesa ye poudre te oko pese ka miel ka pamba miel pur pe soko za mwasi oza na zemi oko mela poudre te okomela ngo tokomela ka miel ya pamba ekosimba yo miel ya pamba nalobi bien miel ya pamba au cas contraire botanga posologie ba notice nango foko tanga voilà na bansi bo comprendre bien alors lobi tango ke nous vaccin na yo ozu vaccin na yo o continuer kir na yo ne ozu vaccin na yo continuer kir na yo tongo pourquoi ti 7 jours ekoki 7 jours ekoki ça va na bandeli 7 jours ya kir na oyo bazwa ki vaccin na oyo bazwa vaccin te tozo salaka kir moko so moni ko ki vaccin oza sir te ozo banga sala kir oyo eza obligatoire te notez bien eza obligatoire te na obligé mutu te oyo alingi na ye mais na obligé mutu te oyo ya lingi so na ba doute na yo otiki na obligé mutu te donc nde o sali yango alors pona mabondeli oyo epesamaki bino à partir ya novembre 12 pisomi wana esilite 12 pisomi na bino wana ezo continuer ya kobondela kaka pona makamba covid wana problème ya te mais mabondeli 7 pisomi oyo ezali kaka na tina soki olingo zwa vaccin soki olingo zwa vaccin ne mabondeli oyo alors ba misusu bazwaki première dose soko olingo zwa susu deuxième dose oko répéter oko sala ngo susu donc à chaque fois balobi na yo ke okende kozwa vaccin yo oko sala ngo susu bato badi bazwa deuxième dose lobi okende kozwa ngo deuxième dose na yo obandeli o comprendre donc soko ozwaki déjà à chaque fois au monde ke balobi likama vaccin yo bandi kirwana pona eluka et dissoudre ba microbe et dissoudre ba poison oyo ezolinga ekota na kat na nzoto na bandeli ezali obligé te ezali obligatoire te ezali malako ezali inspiration ezali sagesse onkolo apesi ngai connaissance bandeko nakoki kobomba yango nakaboli yango na bana na ngai na famille na ngai to bato na église mais nati yango pona bino nyonso bozwa yango mais souci na pasi ya motema na kati na bandeko
bazo ibate nini bakosala yango na koko bomba de kamba boité na koya na partager yango na tia yango pona bino bato bozo voyager bozo kenda ba Afrique surtout ba mboka o ba pozo zali belé ko bo sanate luka osomba poudre oyo noix de coco charbon végétal noix de coco ya makala somba yango soko moni clarté au lebelo ko moni clarté dans 6 heures de temps au moni clarté au kamati lutu moko au meli na mai pe na poko salengo kaka première journée deuxième jour mais soko au sentir que aux a déjà la poison au ko sala kiruana une semaine ou soki pendant que poison de makas wala ko beta 2 semaines ya kiru oyo voilà et ça très important na kat na bino eza ya ko teka te na teke libino te bino pe boteke na bato te pona poudre oyo eza na bato musu bazana bamboka musu bazana ba difficulté ya ko sombango parce que bazo mona ngo te soki ndeko yo eza na possibilité o sombeli o tindeli ndeko soko moni pe yango te kende na pharmacie batekelo charbon végétal en poudre musu se zakata musu bachanga en comprimé mais OK lubika charbon végétal ou utilisant na mabondeli na miel pur nzambe akosala ozana mboka musika ozana sika moko kuto ozana ba possibilité te osa nini okozo makala kaka oyo bakoni makala wana oju yango tant moto si le ju yango otuti yango to oniki yango poussière nango nde yango obanomela na place ya charbon oyo esalaka misala na mabondeli nzambe akosala botika kobanga botika kolenga na bansi bo comprendre na lobaki bien oaza na mituna ya kotuna to makambo ya kotuna numéro na nga ya téléphone nazoloba bien yango oyo na kati na chaîne avion 0033 663 82 95 80 obengi ozwi eyano soki pe na suka kir na yo lingi ozali pamboli na yo na pambola yo obengi ou soit aucune église na bino bapamboli yo mais na teki yango te ezali gratuit kolukano ba magicien te kolukano ba nganga te kolukano batandenge na ndenge te po ko banga oyo bozo banga ba miso ba kene bebisa ba mbongo makama ndenge na ndenge yawo na zolo bako mbongo wana ko to semie o chango na kat na chaîne na bino pour te chaîne oyo e banda ko sala po yana bato basala ba technicien basala ka to la na te butu mo bien pona ko pesa bino maloba oyo bo mona kaka motaleki ate ya sakoli mais bo yebite c'est tout un travail et ça la kamisala makambe belé wa esungi chaîne na bino oleko ko ko bebisa ba mbongo ndenge na ndenge s'occupant les kanisa ko sunga mokambi je suis là mais ngana yeli bino gratuitement na pesi bino gratuitement soko moni compte PayPal ya ngwana ba miso ba yebite ndenge ni PayPal so obengi na téléphone ba opeso compte normal ou bien yo moko bengi na téléphone okozanya sto nzambe na lola amona bino aza na bino tala bosima mabondeli bobanga eloko te bosalaki bonko na kati na chaîne na bino ya télévision Aziza Pembele TV soki nano s'abonner te luka osabone okoma membre pe partager mateya oyo pona kobikisa milimo na bato partager yango mais bolonga na distraction kola mona bino kola zala na bino